Et heureusement, ça va kende casse. Moli monaye aussi mbaye na ngote. Donc, yomo na nzambe. Oye ne sika nzambe boye. Okamwa te. Que sika nzambe pe mabe ezali, ezali principe. Que sika bon nzambe ezali, bosata segezala mpo ya balance to équilibre ezala. Ba nani bakopona, mabe wana ezali esitalisanga to banani bakopona. Malamu po ete batikala malamu na miso ya nzambe. Osala juma ya malamu ya moto. Après ça qui est exemple, il y a moi si vous prenez un bal moko, baba ya libala, le baba ya kesika bato bazalité, baba ya kawapi na zamba. Bazali kula ka moi si na mobali na bana bazali kobolo. Zamba atuni. Est-ce que bakoki koyeba ko juger moi si tombali wana ke bazala ka fidèle ya libala bango? Non. Pour pas y juger moi si wato mobali wana ke bazali fidèle na libala et c'est bien balo mona zamba. Et si pas bazali, baya la ville, et si pas bateau bazala, basi mosu bazali, il va mosu pe bazali. Basi mosusu, bazali pour le caniboso à mobile, bazali comment la bango, pour le mosusu, bazali pour le police à moi si voilà, pour la tangwana, bakoyoka. Bazali pour le caniboso à mobile, pour la se dire, moi la non, la moi si bazali, binoto. Ah, voilà, on va la capitale, moi c'est d'ailleurs. Puis maman pour les séquelles pour tangwana. Baye bate, ni baye mo soit tout essayer pour que non, ngana na marié. Ni la tama ah, moi soyo, aza fidèle mo baye na. Pour la nini, ba tester na ni baye mo susu, ba boninga na te, alinga kaka mo baye na ye, ni baye mo susu. Nzamba lo non, asu kaka na ville tembe, akende ko bana ba toye. Et ba mo babi, moi si wana, ala ngwana ville, puisque za na ville mais avant na kanangaliema, te akende ko bana wapi? Na matonge cité d'ambiance ndekuna babanga ka motote po batungisa yo ata oza ndenge nini bakotungisa yo kaka na matonge kuna et la tamba bakotungisa mama wana bakomona tadali vraiment juste talibana yo non motasa kananga ite za kamari et la tamba wana bako ah moi soyo million yo pea azali ka fidèle ya solo moi soyo azali la tamba ba juger ye azaka moi si fidèle na libana yi. Il y a donc après le voyage, la Zéla et la Massoua. Nous avons vu la Zéla et la Massoua, nous allons parler de la cour. Moi, si on voyageait, c'est ça, direction Israël, la Zéla et la Massoua. Pour la Kamokuna et les cas. Kamokuna, mon camarade, on va y aller. Il va y aller, peut-être, il va y aller, avec une autre scène. N'a pas y à la Massoua. À Zoli. Et la Zoli, quand la Zoli est acte, malgré la internationale, à la Soua, alors il était. Il est la Tango, elle a le droit d'acte seul. Il a donné à la Soua pour vous gérer. Pour être la seule maman à la fidèle. Ceux qui m'ont voté, qui m'ont voté, la position de maman à la fidèle. Mais papa a dit, oui, et ce qu'on a calculé tout malade, dans la Zoli, à Zoli dans la table. Alors, on va dire à Miss, je vais dire à Zoli, à la Zoli, à la Zoli, on va taper le pont à céder, être fidèle. Je vais aller dire, moi, c'est ma paix, moi, c'est fidèle. Mais oh, il y a donc, merci, plus de. Attendez, je demande des comparaisons, je tiens la balance, et moi, personne à la vie fidèle, la mission. Voilà, il faut tout lire, il y a des comptes. Et essayer les cicatrices de la vie. Ma mère, comment poser? Faut lui la vie. À part mon poser, est-ce que. Les gens de la monde de par exemple, la diable, par exemple, au service. Est-ce que nous avons commencé à faire comme ça, que la diable a souffert? Et qui va vous dire? Mais ceux qui ont tout ça, ils ont dit, oh, comment? Et l'autre côté. Ah, mais, nous avons présenté. On dit que ceux qui vont voir la réalité, n'a comment la vie de Dieu est la paix. Et ce qui est là, on va faire. Pas vous dire, pour que tout le monde, ceux qui a sauvé, vous avez la casse, pour la publication, vous avez mal dans le parlons de la noter. C'est pourquoi, ceux qui vous trouvent, ils ont l'air ça. Alors, il y a pensé à Kakari, bon, pour les lapins. Mais ceux que là, ils doivent repérer le tout. Mais ça va dire, c'est qui vous trouvez ça? Pour être dans la vie, ceux qui la sortent, il y a gagné, il y a Satan. La dernière fois, il y a un mais tout le monde a beaucoup. Il y a posé la moto.
soki tolongi epai ya nzambe abeti maboko na ntango wana mpo agir azali kokanga motema na pasi to na bisengo mpo na kolanda ngai bale babongi mbota biso bango tozala banzambe na pasi to na bisengo me nzambe alobi na likambo yango ya ekilibre abongisa yango mpe na kati ya yo nzete mibale wana oyo ezali kotwala na kati ya moto ezali na nzete ya malamu na nzete ya mabe nzete mibale na kati ya moto kota bongo ya malamu yango nde bizaeli ya malamu na nzoto ya moto nzete ya mabe ndolo ya mbuma mabe yango nde ezali kopesa bizaeli ya mabe na kati ya moto nyonso wana ezali makambo ya nzambe yango ezali kokota na kati ya biso nde ezali kosala mbuma ya malamu oyo ezali kobota nzete ya malamu ezala ya malamu na kati ya biso mpe pesa te tomonana tozalaka na bizaeli ya malamu bato ya malamu bane balibongi ya solo baye bazali kosala volonté ya nzambe otie maboko na nsima boye bakale-kale kolubaka directement te il faut qu'on réfléchir na ndenge otambusi bomoi na yo na mokolo mobimba wana po ete omona esika mabe ezalaki orectifie ke lobi na kosala esuku ongo te mpo na nini okanisi tokanisaka na poko ntango nyonso toobserve mongongo oyo ya moke po ete tozala ntango nyonso kosala mai ya malamu na ndenge oyo tokobengama bato ya malamu na yango soki olingi makambo na yo ezala kaka ya malamu tozala toujours nzete ya malamu na bomoi na yo oyo aza na bizaeli ya malamu yo kaka mongongo ya moke na ntango nyonso olingi kopose acte kozalaka presse te mpo ya koagir mpo topesa nzela na mongongo ya moke eyebisa yo mongongo ya moke wana molimo mosantre esprit ya nzambe donc avant poser acte esengeli opesaka temps mpo ya koyoka mongongo ya moke elobi nini mpo mongongo ya moke wana nde oyo ya nzambe ndenge nzambe alobelaka biso atie yango en permanence e na ntango wana okolongi me na yango po ete mongongo ya moke ya monene eya te tendance ya kosala mabe ezala te papa asengi na biso nini na banzete mibale wana oyo ya mabe no ya malamu esengeli to agir si nzete moko nzete oyo wapi nzete oyo ya mabe oyo ezalaka na kati na biso oyo ekolaka make toyebi yango te tosala yango nini topikola yango tokata te biso kokati nzete ekobota lisusu me nzambe asengi na biso na nzete mibale wana toderacine topikola nzete oyo ya mabe na baracine na yango mpo ete tendance ya kosala mabe elongwa mpe mongongo ya monene ekende totika kaka na nzete oyo ya malamu oyo ekotika na biso tendance ya malamu eyekwa te posa ya kosala toujours malamu mpe ekotika biso te ntango nyonso tosalaka kaka makambo ya malamu bane balamonge mbote ya biso bansi kola nzete wana soki omoni ntango nyonso ozalaka toujours na makambo ya mabe eyekwa te nzete na yo ya mabe nde yango nde ekolikole nzete ya malamu puiske na ntango wana oyo ya malamu okosala yango ata mokolo moko te okosala kaka oyo ya mabe mpo nzete ya mabe ezwisa esika oyo ya malamu ekei ezangi place na ntango wana okomonana kaka ozalaka moto ya mabe na nyonso wana soki toreusir kotikala nzete ya malamu oyo ebotaka mbuma ya malamu oyo ezali kosepelisa bato banso alors il faut s'attendre na te nzete nyonso ya malamu basalaka nini babwakelaka yango mabanga soki yo olobi te ngai sika wana tikali nzete ya malamu alors yebaka ke okomi etumba moko ya nini banso bakobakela yo mabanga mpo ya kolia mbuma na yo oyo ya malamu donc babwakelaka mabanga na nzete oyo ya malamu mpo bato banso balingi kolia yango eliko banini yo ono odeside otikala wa nzambe yeba te baye ya mabe bakopesa ozela te bakotika yo te ntango nyonso bakotungisa yo kaka po ete okoma mabe lokola bango na banzela nyonso bakosala bakobongisa kaka po ete yo mpe omonana ozalaka mabe se lokola nzete wana ya malamu elonami na nkolo na yango ebotaka mbuma ya malamu oyo baso basepelaka so ebale yango bato bakolinga babokela yango mabanga mpo balia mbuma wana alors yo mwana ya nzambe yebaka yango yo ono odeside kozala mwana wa nzambe ya solo mwana bamongi ya solo yeba te baye ya mabe
bakotungisa yo kaka po ete yo mpe okoma mabe lokola bango. Alors na ntango wana zalaka pili toyeba mpe nzu te nzete ya malamu ebotaka toujours mbuma ya malamu e saison nyonso eza te ke saison ya boti mbuma ya malamu saison ekoya aboti mbuma ya mabe non nzete ya malamu ebotaka toujours mbuma ya malamu e na basaison nyonso nde yango yo mwana balimo esengeli yo no ozali ozwi ezali ya malamu ya mwana balimo ya solo tikala mwana balimo ya solo oyo ya bizali ya malamu pona libela ya komoyina yo mwana ibalimbonge eza te kelelo mwana balimo lobi ngape na zaka moto ngape okazi ni ngape na zaka moto na ngape passe osakana ngai te na zaka pe moto na zalaka non ozali mwana balimo tikala mwana balmonge mwana oyo azali kosala volonté ya Nzambe eliko ati kozala tango nyonso moto ya malamu eloba biso kula te nzete wana ya malamu jamais kotika kobota mbuma ya malamu po ya bato babwakaka mabanga wana lokola bakomi kobaka nga mabanga mingi mpo sikola bada kobota mbuma ya mabe non ekobota toujours mbuma ya malamu eliko ati yo mpe bongo alors quand bato akomi kosala boye ngape nazali mpe moto ifola sa mpe lokola bango non tosikala koki kosala eso malamu te mpo bato bazo koderange ngai mingi bamosusu bakana makambo yango ya Nzambe oyo soki ozala nzela ya Nzambe bituka mpe eti non natika mpe makambo ya Nzambe yango mpo depuis nazalaka kosambela te bituka ezalaka te depuis nakomi kosambela bituka natika mpe makambo yango ya kosambela mpo nakoma bien natika tranquille non puisque bituka ezali okotika Nzambe na yo te tikala libela kosala malamu po ya Nzambe na ye eliko bani nzete yango ya malamu nde tozela manga na biso awa elonanaki na bato to na moto e na nzete wana ekobota toujours mbuma po ya kona yango oyo akodaki yango po ete ebotelaka ye mbuma wana ya malamu ndenge moko yo mwana ya Nzambe okosala malamu po ya moto te okosala malamu po na nani po ya Nzambe oyo akelaki yo po ete okomisa ye mpe osalela ye eliko ati osala kaka volonté na ye zete na biso koyo na biso Nzambe koyo na biso de batete voisin te camarade te mama te tata te koyo na biso Nzambe po tosala toujours makambo ya malamu po ya Nzambe soki olingi opose acte malamu osinga ndeko na ye obikisa moyi osala nyonso sala yango po na Nzambe zete nyonso ya malamu na ndenge bazali komonisa yango jamais zete kotukwama ebali kolanda bapana baza tobakango mabana moko te toka batalité moko eza na balabala ebotaka mbuma ya malamu abaki yango mabanga ete tukwamyani ozali kolanda bato esomene yango non mote na miracle bonjour problème na fond na yango moto aloni zete na ye kotaka mbuma malamu jamais akotuka bakotaka na ebezekona moko azali kobeye si zete na ye wana oyo ebotelaka ye mbuma malamu oyo epesaka ye ntango na ntango makotuko atekaka yango akolinga moto ataka yango te yo mwana na mwana ya solo kwa sababu tunataka leo kuongea sana yo kwa ndani yeye mutasa na yeye kwa vitu za kama estima na yeye estima na yeye akonda jamais moto moka kukuza estima na yeye kuproduire to machine yeye ile kuproduire kwa moto moka kutakana akoproduire sio emongula akozwa yote hata kumulisa yo akolo na yote to tambe na yo ya solo bale babongo moto alisoma hapo ndipo nisate Bapum, pour tout le monde, non. Bambe, on a avec convenu sur Banaye, mon corps à mon corps, l'on a la gonda, et du pain d'is, que j'avais tout les âmes, avec le pain d'is. Yo, ça y a Bambe, la consacre à madame, pour tout un été madame, pour que Yona, au sein de la poêle à l'année. Jamais à côté de l'eau, à combattre le c'est la boula, à côté de l'eau, puisque je sais madame, mon corps à moi, moi, là, il faut s'accaler. Alors là, Bapum. Ceux qui s'appellent là, Biba, Abini, monsieur la Kouépoula, monsieur la Kouépoula, Bobuka, Azate, Azoya, Abaka Kiba, puisque Azombe, c'est moi, attends, Azalaka, les Zambé, Azalaka permanent, omniprésent, partout Azali, à coquin, il y a un peu Bakozoa, Ndongate, attends, Takate, il y a trois Sakana, puisque Zambé a fait Zanayo, Nangonganyos. Yo, moi, n'a pas le monde, il y a sol. Donc, tout ça, la malade, il faut la Zambé la Russie. Akobatela biso emongula akokoka biso te ntango nyonso tokozala baya Nzambe elongo na Nzambe bipai biso mpe bisika biso bana bamonge mbotela biso banso
Et une histoire tout ko solo wana. O s'attendre na yango, na yebaka ke longa ezali na yo kuza pa babi boni. Ba kopolisa yo, mais ba kolonga auto puisque Nzambe akozana yo. Sika wazama sey na biso ni, biso banzete malamu. Oto zali esika moko kobota mbuma ya malamu. Asengi biso ni. To lingana. Nzambe asengi biso bale balimongi na histoire lelo baye tozali nzete malamu oyo ebotaka mbuma ya malamu oyo tozali esika moko na plantation ya solo na biso Nzambe tolingana po tozali espèce moko ya manga nde tokopesa exemple biso tolingana biso bamanga nyonso tu po ete nkolo na biso mokolo plantation na biso azala malamu na biso abongisa biso entretene biso po tozali ntango nyonso tu malamu biso banso bamanga ya plantation ya Nzambe eyiko bani biso bale balimo bana ya Nzambe papa asengi biso bolingo tolingana biso bale balimonge baye tozali ndenge moko tokeseni na basusu tolingana e alobi te yo moto tosa ekela mo moto lingai lokola olingaka Nzambe mpo tosaka ye papa lobi lingai ekela mo moto tosa ye menya ye lokola olingaka Nzambe otosaka ye mpe omenyaka ye na ntango wana Nzambe akosepela na yo puisque na mabe tozali kosala baninga ezali kopesa Nzambe kanda na mabe tozali kosala baninga ezali kopesa Nzambe kanda pe kanda yango ya Nzambe ezali komata mokolo na mokolo e alobi na ndenge yango ezali komata mokolo na mokolo alobi tokomi na ntango oyo ya ye Nzambe po ayepela na biso po ya kozala na biso elongo tokomi na ntango na ye alobi ngonga ya kosaka to ya lisano to ya récréation esili kobeta po ya ye Nzambe soki okasi ebeti nano te me yebake po na Nzambe ngonga ya kosaka to ya lisano esili kobeta lisano esila banso bayeba te sikawa tokomi na ngonga oyo lisano esili na mokili ya Nzambe puisque Nzambe a décidé que maïma tozali koyoka bakatastrophe inondation ni peuple ezali nde ye ezali nini kanda na ye na mokili mpo ezalakisa bato ya mokili te ye azalaka Nzambe nkembo na ye akopesa na moto te mpe akotikela yango moto te donc biso bana bango toyeba malamu te tokomi na ntango ya Nzambe lokola ye na kati ya mokili esika bato bazali po ayeba bato malamu yalobi te maïma tozali koyoka ezala baradio ezala tozali kobiba esika tozali bakatastrophe nyonso tu bainondation batremblement de terre nyonso alobi ezali nde ye Nzambe alobi ezali ye kanda na ye wana mpo ete bato bayeba te no tokomi na ntango oyo Nzambe azali na kanda makasi e na kanda wana nde biloko wana ezali kosalema wana oyo tozali koyoka na mokili e alobi te akokende na bato ntina suka kino bato bakoyeba te azalaka Nzambe alors mayi tozali koyoka wana abi ezali kaka dobi ezali koya ekoza mpe lisusu koleka mpo ya kolakisa bato azali kokenda bato ntina suka pa pose bato mpo ya kolakisa bato te ye azalaka Nzambe basakanaka na yo te donc yo mona balongi yebaka ntango toza na yango sika ezali ntango ya kosakana te na makambo ya Nzambe to ya kosala un pied dedans un pied dehors non vraiment tout s'attendre que tokomi na ntango Nzambe a décidé que akenda bato malembe ntina suka mpo ya kolakisa moye na ye mpo ya bato mpe aluki akokenda bango mpo na to banso bakoyeba ete azalaka Nzambe nkembo na ye akotikela moto te
bazale koyema na kombo ya Nzambe Yesu pedu koyema haleluya Nzambe yompe okawera Yesu mwana wayo Yesu Nzambe yompe okawera Yesu mwana wayo Yesu nawo yala Yohane nawo yala amen Nzambe yompe okatela Yesu mwana wayo Yesu na Provoke mais la Zambie za kamalana bayuki babomba basaile yango mpoete na yango bakubikisama mokolo yango bayibaze na mato ya koyoka bayoka bayibaze na motema kolima bandima merci na attention pour la Uzali kuzungusha maladona Zambe tata mozarisi Nimi saka Iko bana
Titsani ya lelo